Merci beaucoup na balandinyo soya océan du Congo. Pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango océan du Congo, chaîne oyo ekitaka sur le terrain pour na kozula bino ba information ya kidi oyo nyonso ezo passer na mokili mobimba na Congo na biso na Afrique na Europe et partout chaîne oyo esala kamusala pour na kozula bino ba information oyo ezo leka na mboka na biso. Totombeli bino semaine malamu mokolo malamu na bayo oyo banso nzamba apesi pema pe apesi bomoi ya seko pona komona na mokolo ya lelo nzamba pambola bino nzambe pe abikisa ba oyo baza bongo na bokono ya bamaladi nzambe pe abikisa ba oyo baza na bakaya bandenge na ndenge nzambe asili kokota likambo na bino. Merci beaucoup na bino oyo nyonso pe bozolanda ba émission oyo pe bozobenga oyo pe boa kotinda ba vidéo Zambe vraiment apambola bino et merci na maman océan de la presse oyo pe apesi biso makasi pe apesi biso lisusu mpifo to coaching ya koleka pona kolendisa bayi mboka momoni na absence ya maman océan mais kabu ya l'homme poussa ko telema pona kolendisa bino bayi oyo bolingaka chaîne na bino ndeko gloire akosimba machine kuna pona ko monter babilili pona bino botala pona ndenge bolingaka chaîne na bino yango tolobi océan du Congo ezali chaîne oyo eboya mbindo ezali chaîne oyo tobengaka yango masu anoa bo s'abonner na océan du Congo bo partager l'émission bo liker l'émission soki bolingaka chaîne na bino et avancer botala ba émission bo partager bo s'abonner bo benga ba oyo nyonso ba s'abonner na mte ba ya ko s'abonner na océan du Congo. Isa bongo ya bino kabelo pour ça mosakoli yo pe moto ko zana poso benga mosakoli pona ba question numéro na zo pesa na émission no sona koleka soki ozwinga te utike ninga voice benga mosakoli na plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 wana numéro à Moussakoli soki obengi okozwa tokosola na mai oyo etali République démocratique du Congo soki poza na posa obeta lisolo ya mboka ndenge la kotambola ngana yo toza la par téléphone yo musika obengi pe kaka na numéro wana mais avant obenga nga po passer une émission obengi ngana nu liboso pona na pesa yo ba tactique nini oyo tokoki kosala pona oleka na émission tolobila mboka Congo yo pe moto yo ozana posa awa oleka na émission tolobila mboka Congo obengi nga pe na numéro na émission tolobila mboka Congo ezali juste kaka makambo ya Congo nde na lobaka soki okoti makambo ya Congo te tokoloba makambo na émission tolobila mboka Congo te mais soki okoti makambo ya Congo soki wako sala mabe tokoloba mabe na yo awa na émission tolobila mboka Congo soki po kosala malamu tokoloba pe malamu na yo awa na émission na biso tolobila mboka Congo ezali émission oyo tolobelaka pona ba congolais ezali émission oyo toyaka pona to éveiller conscience ya tout Congomani oyo bazana ignorant oyo bazana kolala oyo batelemi nanu te tokomona bamboka oyo tosala bango pembeni batelemi bakobunda bitumba mais biso na Congo distraction makambo masanga distraction makambo muziki distraction makambo ezangi tina mais pona makambo etali Congo pona makambo etali mboka oyo ngana yo tozolia oyo ngai na yo tozoviva oyo ngai na yo tozoyoka bamindele bazobomana pona mboka oyo biso moko bakolo mboka tokomona ngo kaka maseki biso moko bakolo mboka toyebi importance ya mboka na biso te ndenge balobaka wolo na kingo ya moto aliboma ayebaka importance na ngo te isa lokola biso ba congolais to ana mboka oyo etoni nkita to ana mboka oyo etoni makambo ya ndenge na ndenge kasi biso moko toyebi ko profiter na mboka na biso te biso moko toyebi pona to profiter na biloko eza na mboka na biso te yango to komona mindele bazoya po bataka division pour que ba congolais ba bomala. Alors na mokolo lelo tokobeta maye ezali koleka na République démocratique du Congo et puis tokotalisa bino vidéo ya bandeko na biso ya Cameroun ndenge ba koti na salle ba panzi na biso na Congo ba congolais po ba telema ba revendiquer ba toi tokoka ko revendiquer ba toi te biso to comment bien ba marchipied ya ba politiciens biso to comment bongo bana bitike to comment bongo bato ba balela ba politiciens tandis que na lobaka biso bato sala ki ba politiciens na ba koma leona ba mituka cher biso bato to sala lelo ba politiciens na
ba voyager ba kende boy po soki yo te le kasa na irnete politicien mi tia présenté soki yo te le kasa na irnete politicien mi commissaire député te soki yo te le kasa na irnete politicien mi commissaire gouverneur te soki yo te le kasa na irnete politicien ko commissaire oya ngo commissaire te ezali yonde peuple oza mokonzi kasi biso ba peuple congolais to mi yebaka te nini o to kosala ya ko pesa pasi tant que tozomona bandeko bamboka mususu batelemi bandeko bamboka mususu bakobundela mboka na bango kasi biso peyo etona nkita biso peyo etona bomengo biso peyo etona makambo ya ndenge na ndenge tozoyeba kosalela mboka na biso te congolais po abunda fo apesa mokolo ngala kobima le 20 ngala kobima le 23 est-ce que bandeko ya Cameroun wana bokotala video wana tango babimaki po babunda bakota na place oh bah oui que président pas président la banque cause la place mais bah pas dit pour nani bah boui bah français kasingana yo Macron aya awa to betele maboko to sepela na Macron peuple moko ba koyeba makambo ba kusala te ya wala lo ba peuple congolais ba kanga biso kitende ya mwindo na miso to peuple congolais ba tia ba kanisina biso wapi to peuple congolais ba boka molimo wa peuple congolais wapi oyo peuple alolenge nini peuple mobimba ba kosala mabe alobaka te bazo sala malamu alobaka te ake mosala ba kofuta ete alobaka te alala nzala alobaka te mbongo dollar emata na Congo tolobaka te courez à la te mais à la te tolobaka te donc peuple congolais nyonso pana ya trouver ne normal mais la bamboka mosusu au mona kaka ta mosusu lipa ezalaki plutôt 500 francs et Mathieu comme boy au comment la bande konde ba ko ma pas revendiquer ba droit mais biso na Congo tous ko ka revendiquer ba droit dollar ekita kawa to sepeli dollar ekiti mais dollar ya ngwana ezongi susu likolo ole to bima to revendiquer ba droit biso silence ole to bima to loba biso to kanga kaka monoko ole to bima to yo kankanda peuple congolais alobaka te kasi kaka bato ba konyokola biso kaka bato bazo faire souffrir biso peuple congolais bakosala makambo babengi biso bino pe yona kutulu yango na balusi biso nanga kotala ba opposa congolais nini bozolo ba pona mboka ndenge ezotambola mabe po toyebi moto aza opposant aza moto asoutenaka atelemenaka ba mabe ba opposant congolais silence nanga ma majorité silence alors nani nde akobima Moïse ya République démocratique du Congo nani nde akoya po ya apesa bana Congo mpifoto makasi ya kotela papa bundela mboka na bango tina wuti koloba na Congo poto bima to bunda il faut to pesa ba jour il faut to pesa date biso to kobima le 30 biso to kobima le 20 biso to kobima le 23 est-ce que bato ba osala ba Congo ba osala Congo mabe o ba ko sala ba Congolais mabe est-ce que yo si omona bango ba pesa date que to ko sala Congo mabe le 20 to ko sala Congo mabe le 30 te ba ko sala makamu na kanza soki ba lobi lelo ba ko sala mabe na Congo asali mabe soki ba lobi lobi ba ko sala mabe est-ce que Sassou Nguesso tanga longwaki po ya ko chapa no atena nsele wana yo moni ataka mokolo tango Sassou Nguesso awuti Braza tango atini bato ba chepa no ba chena sele yo moni achaki mokolo kena koya ko chapa no jour boy ayaki ko chango na kanza nyonso na nkonyonso po ayebi biso ba congolais tolobaka na biso te to ko trouver normal ndako na biso ata muta wuti na libanda ya koti na chambre panzi bilamba bimina yake to koloba te ils ont coupé ça pas si vraiment makambo zo le Canada République démocratique du Congo ba peuple congolais tala lobeza ki yenga l'image na ba pourquoi tala bango tellement pas ba wuti ko zo diplôme na mokolo a jeudi ba fête na ba bar ba tondi mais nombre baza na ba bar wana soko bisi ba bandeko to bima to revendiquer ba droit to telema to bunda o ka msate ngakutu makamba Kongo etala kanga ite ngakutu siko tangu yo koloba makamba Kongo etala kote makambo nini oyo ninge etala po yo boyi o makamba Kongo etala kote o nini yo ninge etala yo siko ndeko nango yebisa biso na bosanité ba mama nanga bandeko nanga o boa ko soutenir mosakoli na ba prière
na makambo ebele pour soutenir moi na bino ya zakara na vérité na monoko na beta ka vie privée à mototé na beta ka pe makambo ya batoté kasi na ya kolobaka makambo mboka ne na lobi soki osala ka mabe na République démocratique du Congo to kolobelo awa na émission na soto lobela mboka Congo mais soki okota na makambo ya Congo te osala na mabe te to koloba makambo na ote soki osala ka mabe na République démocratique du Congo to koloba makambo na awa na émission to lobela mboka Congo bino ba maman boko soutenir Mosakoli Kabuya bo soutenir Mosakoli moi na bino leki na bino bayaya bino pe ba papa Mosakoli na bino ye mwana aye na mpifo mwana aye pona ko pesa mwana aye pona ko sakola pona République démocratique du Congo ba politicien Congo ba ningi ba peuple te ba politicien Congo ba na souci ya biso peuple te pour ceux qui bazaki na souci ya peuple mais si mboka soit libération ceux qui bazaki na souci ya peuple mais si Congo na minute to koloba et ko ke liboso na opposition na majorité souci ya peuple za ngambo wa nani peuple a souffrir mais mbongo est qu'il est ka koto moko na ko sala bino mission moko micro balade na ko tambola mais le ko bomanga kaka et ça transport oya ko za na posa sunganga na transport ate transport no Mosakoli na tinye le transport na kitela ba sur le terrain na ba commune na tela bino vivre plutôt vivre no peuple congolais azali ko vivre na pays ba lobi que Congo za pays riche Congo ba lobi que pays etoni ba minerai Congo ba lobi que pays ko laisse ba pays mususu okoyoka na pasi le peuple congolais a l'oubarate. Peuple congolais, silence. Na bino pe, bandeko na biso ba diaspora. Na kotia voice na bino. Po batu pe ba luka ba, to mona ba combattant to ba diaspora ba pays mususu. Ba ko soutenir bandeko na bango, o ba tikala na ba pays. Mais bino ba combattant na biso, bino ba diaspora bo na poto. So boki musicien qui ngani ba okebeta na poto bo ma casse na ko empêcher ba musicien wana na voice na bino o bo soni pour na concert à Weranson et qui to côté distraction bo distraire biso mais au moins na bino bo sali ba vidéo bo kotinda ki ngani to lobeli yo tellement zo sala mboka boy ki ngani to sali boy yo tellement zo lobela mboka boy nyoso ne ko pesa solution te nyoso ne ko pesa libération Congo te Weranson na beta na poto Weranson na beta wapi Weranson na sala nini ezala ngo eloko moko te oyo kolongola Congo oyo ko sala kepe Congo ko masobwe etali biso te Weranson a ko sala musala na ye po abokola bana na ye po abokola famille na ye po abokola libota na ye alors yo on prouver Weranson a beta mindule te est-ce que yango ne mutu empêcher Congo za libération yango ne mutu empêcher Congo kende liboso peuple congolais na ba oyo toza na carte na biso bato toza libanda distraction na makambo isangi tina ole to bima to bundela Congo ole bino bato boza libanda bo pesa bato ba na carte tactique bandeko na ngai bo bima bandeko na biso mayango yo bo bima bo bunda bandeko na biso mbongo akisha yango bandeko na te na makambo mindule otelemeli ba wera ba betate ba fali so ba kepoto ba fali ba betate ba faire so ba kepoto ba faire ba betate ba boyebo est-ce que ba ko beta la bango na poto soki bo pexi bango bo betate oui le ko pexi wera betate nini ko sala mala Congo so pexi wera betate est-ce que so bo pexi wera betate Rwanda atiki ko plutôt ko agresser biso ba congolais soki le lobo bi ke bo pexi wera abeta na poto abeta na Canada te soki na pays no auti ko beta o. Est-ce que vous avez pekisa Rwanda agressé ba Congolais te ceux qui vont pekisa Rabeta na pote te est-ce que vous avez pekisa Amérique atika okota likambo Congo distraction peuple congolais ona waza na kati na waza libanda biso no salo lingi moko e kitoko te to linga Congo to za na souci ya Congo to za na mu yango na osenga kana même chose na osala bino ba payer aussi bozim pifo bino ba payer aussi bo telemi pona ko bundela bamboka na bino alors bo soutenir biso pe ba congolais po biso ba congolais kino lelo Moïse akoyeba na te oya koya pa se kusaba na Israël oya koya pa te msaba na Israël ala Congo asana mta yeba ni na mte po na opposition na majorité biso so ndenge moko tato koyoka toto zela na décembre
Tozo c'est la papa. Yo pas bundolo bon c'est la décembre. Décembre après au coma tu vois et le salami na mutu. Obimi pas bundité. Des coplans sur toi li loba moko. Tellement vidéo ba ndeko na ba Camerounais bon toujours. OK. Oui, c'est bon. Oh, Yen, Asoya. Asoya. Calibo, le vieux qui t'a grand-mère. Le vieux qui t'a grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas taper sur la porte. Je veux pas parler. Vous ne pouvez pas. Vous ne faites pas. Ils sont là-bas. Sortez. Vous faites quoi? 40 ans de quoi? Vous faites quoi ici? Sortez. William! Sortez! Voilà. Sortez! Le RDPC ne fait rien en diaspora. Vous pouvez faire votre fête. Venez. Zéro fait du RDPC en diaspora. 40 ans de quoi? Villageois, je crois, donne-moi les œufs. Donne-nous les œufs. Les œufs. Zéro fête. 40 ans de meurtre. 40 ans de massacre. Vous ne fêtez rien. Les œufs, les gars, les œufs. La farine, les œufs. Hein? Ok. C'est un paquet seulement. Ok, c'est bon. Le sang là fait le travail dedans. On a versé 4 litres de sang dedans. Le sang a fait le boulot. Allons. Zéro fête. 40 ans de billard. 40 ans de meurtre. 40 ans. Tente de lancer ta maman. Tu blesses quelqu'un dans pas nous. Tente. Massacrez-le. Pas d'anniversaire de Paul Biya. Pas d'anniversaire. Allons les gars. Allons. Mission accomplie. Le RDPC ne fête pas. Mission accomplie. On se regroupe. La même dictature vous fait d'abord non, on fait ça ici. Le RDPC ne fête pas. C'est de ça qu'il est question. Ils sont là-bas. Là, ils sortent par là.
Le RDP c'est en train de fuir. Nous avons mis le RDP en déroute. Le RDP c'est en train de fuir. Vous fuyez quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Bande de criminels. Vous faites quoi? Vous êtes dans un pays qui ne marche pas. Vous faites quoi? Bande d'assassins. Les assassins. Les assassins. Vous êtes assassins. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Wana bolandi bandeko na biso ba Camerounais. Ba tomboki ba siliki. Est-ce que biso ba Congolais to ko sala makambo wana? Bomoni sali mikitoko, sali munene. Bandeko ba tomboki ba koti, bomoni tapis rouge. Excusez. Bolimbi simuke bandeko po naza na grippe rime. Kosu et kosala nga bien te ozo rapata voix nanga nazo forcer kaka koleka kaka pona koleni sa na République démocratique du Congo. Est-ce que bomoni batouana ba koti seki mokanda quelque part te to koti si mokanda to kobiba poto bunda bwe. Est-ce que bomoni batouana vous excusez nous. Est-ce que bomoni batouana ba sengi nzela panane? Est-ce que bataki date Tamso e bandeka pa mutu moko to batumi bale apo ba misusu ba telemi ba koti likambo mais biso na Congo to ça la lettre to tika koto ya to kobima le 22 to kobima le 23 yo mona wapi yo zo bonga mo ke no bunda o banda opesa ba date ke na ko bunda le 22 elingo lobani elingo na tseke oza makasite po moto abundaka moto azaka na posa bunda. Après metara teke na robunda joubwe te yo moto ko bunda o banda ko loba ke na robunda le 22 na robunda le 23 est-ce que bitumbo yo ko bunda wana bituma mboka na il faut yo pesa na date po yo bunda po na Congo il faut pesa date il faut pesa ba promesse tala ba seigneur o ba ko pesa tala mboka motema mabe on a dit motema mabe moko za République démocratique du Congo mboko je circuler ka na ngambo moko na ngambo mosusu mbongo eko circuler te o mona longe se sala kala yango suezombi to mona longe sa époque papa ya Mobutu et na époque ya Laurent Désiré Kabila papa atika biso et ça là lisusu et longo susu na Laurent Désiré Kabila et na époque ya Joseph Kabila bilongi wana kaka yango ezongi susu et longo na Joseph Kabila et susu na mboka et Félix Tshisekedi bilongi wana dans mboka mobima mbongo esirkile ka kotu moko oye mi nango fali pupa motambongo akokoma motambongo donc mutambongo azokoma kaka mutambongo azokoma kaka mutambongo mais ngape mobola na otikala kaka mobola ki mobola kaka pona nini peuple tout bundate peuple congolais ben conscient peuple congolais balingi masanga tala ba enseignant ba kotangisa bana oh lelo bango pe lelo pour koma mokondi posa la ministre force la net il faut les candidat classe o komona mama mokolo boye azo dégager énergie na epona koloba ah ba politicien congolais bo mitema mabe boza mitema mabe ki mutema mabe na bino tina lolenge oyo pona nini ki mutema mabe na bino pona nini bo ala bato baliaka loso po moto akolia loso soka toki na loboko ekokuya na se mais moto anyema ka fufu akonyema fufu ekoya na sete mais ba politicien congolais ba politicien bo nyema ka fufu mais loso bolia ka te boza mitema mabe tango boko mona mama mukolo bongo akei ko telema pour na déclarer salaire na ye ah mais ba député koto na ba palissade ba député koto ba ko kende ba ko zonga ba nzela mikili mais tala enseignant ozotangisa bana député so alali ba kenda na ba kuta assemblée mpongi na mpongi eloko malonga kutu balobela ka biso ezate o na tuna ki ba député mo ka le kanate fa service congé parlementaire il a qui s'arrête et pas la bango ba député est-ce que congé parlementaire ngolo ba député faut que ne poto congé parlementaire ngolo ba député faut que ne ceux qui voient ou congé parlementaire ngolo il a qui aucun congé député a ligara peuple député a dit que na base au peuple a voté kinga a kosala ni akoya vers peuple wana atuna bango nini oye marché te nini oye zo simba te nini oye bona posa na yango potango ba kozonga
Malobana nde akomema ngo na Assemblée nationale. Apesi yango na Assemblée. Tant to kendaki congé na kitaki na babase. Namoni peuple ako souffrir na makambo etali mai. Namoni peuple ako souffrir na makambo etali boy. Kuluna ezon ndongana do jour au jour. Na muta koma malamu abanga na ye kuluna ki abanga soda. Donc malamu to banga na biso kuluna ke to banga soda. Kuluna kino lelo yeko silate. Kino lelo kuluna zo silate. Est-ce qu'il y a des députés dans l'Assemblée nationale? Déjà vous lobele likambo kuluna dans l'Assemblée. Mais bino bo makasi européen ça ba loya babala bana bat na ba $100. Bino ba député. Bo makasi ya ko voter lo bo pekse ba tubalia ka nyaute. Mais makambo eza o ezo nyoko la peuple bolo ba la ngote. Tala ba mama na mikolo ndeko gloire tselanga video ya enseignant wana oyo bazali ko déclarer pour na makambo etali salaire na bango bongo tozonga. Ba justice ya wapi? Oyo ko sala justice mboka ko kufo. Ye toni mwa ba mboka ko ya ye. Ce qui se passe, nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPST. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Et maintenant, on nous dit que ceux qui devraient, je ne sais pas qui compose, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, le autres ne peuvent... Ah, s'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu? Hein? Beaucoup de nos camarades meurent. Nous venons de perdre encore un autre camarade, Augustin Ongono. On venait de l'enterrer jeudi passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette république. Nous avons droit aux indemnités de sortie qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas droit aux soins médicaux, cet enseignant-là ne peut pas manger, cet enseignant-là ne peut pas vivre. C'est quoi? Moto moko asali boko remplacer yete. Tokufa, soins zate, salaire zate 2 ans mobimba. Total sibilo to sali mabe. Total sibilo to sali mabe. Oto tamona ba voiture. Biso to souffrir boko yo kata mawana biso te. Oyo mboka ndenge ni nyobo. Boni boyeko. Seleka. Justice abamiyibi. Merci bolandi vidéo ya ba mama wana ya mikolo. Bazolo ba makambo etali salaire na bango. Ah! Akonzi ya Congo. Bambongo lebo tsango na enseignement bana batanga kitoko. Oyebo tsambongo na makambo ya bien pona ye deux peuples. Mbongo ezo ça na ngom sala moko loko te mais to yo kaka ke Congo za pays riche. Ya on a le peuple congolais. Tout est le bateau bundi na Congo. Mboka o elali ezaka Congo. Et puis moko ba osaka na ngo ezaka République démocratique du Congo. Ba pays non Afrique si ba telemi. Mais na Congo to ko telema te. Te so ba teli biso libanga kilo na nzoto. So pe ba teli biso eloko nini. O ba Congolais to ko bunda te. Poto komi koke na biso na vers maponami. Est-ce que peuple congolais maponami nde ko pesa solution na République démocratique du Congo? Est-ce que maponami en 2023 nde yango ko sala ke epekisa Kagame atika ko agresser mboka na biso? Alors yonanga yoni to ko sala peuple à la société République démocratique du Congo. Pour ceux qui peuvent aller dans un dialogue, intérêt à ngana yo. Il y a des dialogues bon ba okendisate. Donc bon we bakisa mango likolo mbongo. Dialogue ba osala et ça l'intérêt à peuple congolais. Et ça intérêt na bango ba vana ba sula makambo na bango. O bande ko sala te ba yo yaka yo fanda awa. Yo sala koto, yo telema koto to liambongo. Kasi ngai na yo milelo na million. Alors pour la bongoté, peuple congolais partout zali, peuple congolais, yo mutoza na souci Congo, telema to bundi la mboko.
Toto la ndenge ba bengani ba Rwandais. Est-ce que biso to kosala makambo? Tala nde ba bengani ba Rwandais. Ngai no to kosala makambo. Ndeko Gloire otela nga video nde ba ko bengana ba Rwandais wana po ba kota na conférence ate bongo to chite na biso. Check a video. Check a video. Merci beaucoup. Bino batu bo pesa ki lito ipe makanisi na bino ya kolanda nga na émission lelo. Émission na yaka olende sa peuple congolais. Émission na yaka opesa makanisi pour la République démocratique du Congo. Bino moko bomoni nde bandeko ba telemi ba ko benga na ba Rwandais. Nde bandeko Cameroun ba telemi ba koti na salle ba lobi manifestation ça la matin. Ba makile tangi. Mais na Congo to ko vundate. To loba ka mingi nde na Congo. Biso na Congo nde maloba nde ba pesa biso maloba, ba pesa biso ko finga. Tellement ba téléphone Android e bimé belé. Romona moto atelema sali ka video. Na lobi na yo mto obo mamboka. Yo papa wana ndeza solution République démocratique du Congo te. Solution République démocratique est ça bundande. C'est ça, solution République démocratique du Congo. Yondo lobi bongo nde salini. Ndo lobi bongo solution ni pesa na République démocratique du Congo. Peuple congolais partout zali. Botala. Simba bozonga batu. Congo eza mboka na biso. Congo eza mboka kitoko. Congo eza ya ba congolais. Kasi komi komona na tokomi kotika Congo ekoma lokola mboka moko ya moto nyonso akia lali ala muki alobi na kekusaka na Congo. Moto nyonso alongwe na mboka na ya bina ya kotia lwa na Congo. Moto nyonso akia zonga bina ya kosala boy na Congo. Te. Tout est le bateau de la République démocratique du Congo. Tout est comme ambiance. Tout est comme Ramboezanga Tina. Tout est comme Mafinga. Tout est comme Pekisa Bamise. Babette la bango conscient, la bango ba kosala makam la bango pona ba na bango pona ba famille la bango. Biso na bino bateau boza conscient pour la République de Patnos babima babunda ratia. Maintenant, on va pas 10 à 20 au PC solution pour la République démocratique du Congo. Alors, yom tozok occasion, Yakolanda, Mosakoli, Kabou, na émission à Lilo, Benganga na plus 243, 97 36 12 489, plus 243, 97 36 12 489, Benga Mosakoli, pour que Bosolo là, pour qu'on passe un message pour la République démocratique du Congo, vous s'abonner, vous telle émission, vous partager, vous liker, yo peut monter un message à finga. Pose un souci à Congo. Mais mon toit, on a un souci à Congo. À Kofinga. Vous s'abonnez, belé dans l'océan du Congo. Merci Nabino, vous pensez qu'il est Nabino. Pour la Kolanda Mosako Nabino, la Mokola Nino. Alors, Nabino, tu coûtes un Nina Nicolas Alikoya. Bye.